congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Papa Mbaju, atikana biloko belé. Atikana biloko belé. Et puis que tout le monde est ensemble. Mon salon pour la biche qui aventure. Si comme mon salon à biso, la Bengi Marie-Laure directement là-bas 7 heures là. Qu'est-ce qui se passe? À Benarano, on a accueilli sur scène en plein spectacle à Abidjan. Bon, mais si on est non, on a contact na Batoba Akuna, Banansela, on a la 4 ambulances pas qu'un hôpital. Alors que ça va, au Bengango Sangasine, papa Mba qui m'a traîné Lisano. Nengi to akana mokili moto pe na qualité na ye apena ba défaut na ye avec na ba qualité na ye na ba défaut na ye papa Imba aza pour ngai ce n'était plus un ami, c'était un frère. Il y a certaines choses on a encore battu na ba télévision on a battu et ils allaient entre ngai na ye allaient entre ngai na moi na ye. On a vécu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de bons moments et des moments difficiles na nenga ressources difficiles na nenga vie na biso moto pour tout comme nenga to zali. On a consenti beaucoup de sacrifices pour tout le monde de communion ensemble dans Papa Wemba. Donc on a commencé à batouquer, bateau baby qui a ça ils vont avec Tony, pas mais Bolimbissaye. Donc à tenté peut-être à se confesser ou bien au sein Bolimbissaye, Bolimbissaye. Les Camerounais je crois tant de Manesika, dans l'année 70, dans 70 ou 71. On a fait à Onatra, dans Mazangungu. Il n'était pas prévu tout là la Kuna. Il fallait après qu'on s'est tous à Kinshasa. Mais tous à la boutonne à la guitare. Il y a une maison de passage à Onatra. Dans Mazangungu, il n'y avait pas d'équipement. Et quand on est nettoyé, il y a aussi pas nous étions obligés tous à être tous c'est pas dans Mali. Voilà. Aventure aller. congodialogue.com. Na 8 h du matin, 7h30, 8 h du matin, à partir de Côte d'Ivoire. Tant on a eu Kiango, directement, on a bien eu collègue nangai. Et puis, on a eu la confirmation par Harry Noël, a confirmé qu'effectivement, Papa Bakoufi. Alors, on a bien eu team ministre na biso. Tant on a eu le ministre qui a dit c'est vrai, oui c'est vrai. C'est sûr, oui. Non, il y a bien un téléphone. Il y a présent, ce que moi j'ai dit, il y a pas un général Boteti pour tout solo là. Oh, nous quitte l'appareil, nous papa Wemba. Oh, il n'y a pas de problème. On a démarré la voiture, on a quitté pas Yazalaki. To solo il n'a pas général. To solo il ti. Ah, na mona ki yango vraiment naïbité quoi. Moni, on a ba souvenir ya suka dernier jour on a zaki nango oyo ngai na santé na papa Wemba yango wana. Bazala na méditation. Faut chaque fois suku ba vandi batia liboso nzambe liboso. Parce que nzambe aza ko sala ma miracle mingi. Moni. Donc na pesa un conseil makambo to swanaka to lobanaka eza nango pamba. Moni, tout ça là un effort ba konziba mona que non changement salami na artiste. Responsabilisé par Mokonzi Mboka. Ba réunion ezo salama. Tout ça ce qu'on hôtel de ville. Où ils a présidé tout ça le comité d'organisation à Bobseka Papa Wemba. Où ils a dirigé par gouverneur à Ville Kinshasa André Kimbuta Yango. Tous alliés à famille ali, ba ninga na bazali, ba journaliste bazali. Bapaya bazali pour nani tout ça la matanga moko ya munene ndenge chef de l'état asengi yango monto kutania wa tokoza ba disposition information ko pesa munene yango oyo gouverneur a informé biso officiellement yango tozo pesa bino yango pe officiellement ya liboso
nzoto ya papa d'abord Amazon moi c'est papa Wemba na délégation ya 5 personnes Jules Maswa Marie-Laure na ndeko moko ya moi c'est papa Wemba na ndeko moko ya papa Wemba na gouverneur à Sankuru bakomaki lelo na tongo lelo lundi oyo na Abidjan bayambi bango na 3 ministres ministre intérieur ministre d'état à l'intérieur c'est-à-dire Evariste Bouchabou na bango ministre de la culture na bango donc Banza Mukala na bango na ministre de la jeunesse et sport donc Denis Kambay na bango 3 ministres Côte d'Ivoire azozo likambo yo très au sérieux bako sala cérémonie monene ya hommage ya papa Wemba oyo kozala présidé par premier ministre yemo na gouvernement mobimba na peuple ivoirien mobimba pour rendre hommage na papa Wemba bako sala cérémonie wana na Abidjan biso Congo et c'est la deuxième information à monene gouverneur a Pessibiso, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a Pessibiso avion au Bakoma Patrice Emery Lumumba. Pourquoi avion Patrice Emery Lumumba? Parce que na Côte d'Ivoire Patrice Emery Lumumba est star monene politique. Donc avion zo que négozo nzoto ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya na biso papa Wemba comme nango Patrice Emery Lumumba. Attaque aux 144 places. Bobo Santé papa Wemba on a 20 musiciens, na staff outil Paris na bato bakei. 80 personnes, il y a pas bandé to kouta Kinshasa ko kende kuna et puis 80 personnes en banani. 80 personnes en banani na 80 personnes zali batu oyo boko tshela mutema côté wana. Oyo bazana lien na papa Wemba. O bazana lien na événement. O membre cabinet chef de l'État. O membre ya gouvernement. O membre ya gouvernorat. O député. Yona Wemba égale combien OK wapi. Donc comme il y a na yote po oyo rasoni to ko débarquer yo. Seuls voyageront les artistes et musiciens en masse. Oh, bah, les proches n'a pas Wemba. Bah, journalistes pour avoir l'événement. Pour trouver un accord na Kinshasa et qui ne vous vendent dans la morgue. Ce qui est fait dans la morgue. Matanga papa Wemba go sala 2 jours. 2 jours maman. 2 jours libanda. Ah ok. Pour décision jour matanga go sala manano yebanité. Corps ndeko comme jeudi, tu tiens la morgue. Organisation au salam, papa matanga au sala 2 jours, c'est-à-dire to lali, to kunango 3e jour. Pour bakino ba lelaye comme il faut. Presse nyonso ba ko sala musala na bango. Presse oyo abiso intérieur du pays. Baza na place na bango. Presse ya Brazzaville, matango ekangi Kinshasa ekangi Brazzaville. Tozo tia cellule moko ya muke na ambassade na biso oyo to ko coordonner pour que makamu nyonso ba journaliste ba ya Brazza ba liko katisa ba ye banene ba ko ya po bazana badge na bango ba couvrir événement na ndenge oyo elongo bani. Donc bosa na biso confiance tolingi eleka malamu mwana na mwana aya na ndenge ya esprit ya malamu matanga za ya biso ekangi biso bapaya bakoya ebele to ba ndenge to koyamba bango avec honneur avec dignité. congodialogue.com congodialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe